lelo na Congo difficulté ya pasi oto komi nango ezotinda mutu malamu atikala kozala lisusu te. Ok, mutu osusu fois beba soki baza muke azwebisa yo très bien. quelque chose mutu omoni apiyaka memaka pli bakendaka nango mosala okomona na kati ya mosala aza na intere moko ayibaka koleka poste oyo batya ye na salaire. Tala na bana makambo mike. Très bien pasteur John. Mukile partout ina poto on ayebisa yo malamu etikala ya kokonte. Et puis na remarqué mutu abonga na moyibi po changer ezalaka pa pasi na ndenge ni pasteur John olobi bien oyo abonga na moyibi ata afungolisi kompani lokola moyibi ebanda na ye eumela ekole ebimisa misisa akolinga ata azwi baintere bato wanaka banyokwamaka po akolaki na moyibi eza na bato batanga na quartier soko omoni pa adudu na pa acheri bato ya mayele boza likambo na famille komi botanga na kaye fo bobenga bango lokola basala discours batona bazali ko nga soki problème moko be bapesi nga kaye lokola nalikokaki makambo yango te nakosika nazoka misu pa pasi po soko ebe otanga te me babokeli baba mobali azoba ekomi à l'aise période tokomi na bato babonga motema moto babola moto oyo nini kasi moto ya lokoso babola kilokosa na bango ke tokende koluka tokozela wapi po pasele eleki batambongo soki bazwi mbongo lofundu na nga na kende otalisa ngo na nani mpo bamona nga prêtre biso ti mitema moto okende koluka bamona nga na moto okende koluka na tia nzoto na esika ya lipa soko ozo comprendre secret kobonga eza koma patron te pesa yo raison okotikala na ekenge ti liwa so secret kopesa yo raison eye na bateknike moko lokola classe olingi omatalere bosisi kotanga na ndaku tanga secret ya fila lofe na baninga babeta masolo bale na miziki ekota na mutu te betango lokola actualité mokili lokola oza omoni mais fandisa mingi makambo ya fi na ngai na ntongo na kokende wapi eza pete okolane makambo baninga bale tina ntongo betelaka baninga ye moko kolo likambo ayembaki na poka kuta tiki makambo ayembaki ake osamaka mosusu yo kuta oza na likambo oyembaka na ye te motike na lisolo yango tilebi po pile baninga kengane na yebi miziki mingi tala babolole azokende komela masanga na lisolo mutu mosusu esalemaki lobi lopa soki aganye na kokumisa mpe eza pays na ngai me bato bakolia primi bango koma ngai bango baganye nazwa mbongo na ngai apasi nakende komela masanga lokola ngane nazwi trophée ngai te eza bango lokuma mboka elati ngai na carte électeur me kote kovivre mutoki na nga mama bateya bino tala oyebi makambo toshishaka bato toshishe na loyenge yango moni na yina mutu apesa bato foti esali balikambo na ye ngai namona moyibi nakobambaka ye libanga te nazolobela je m'entend parler ata bakangi moyibi obe te mama nazokoloba awa so nakuti bazobeta moyibi na babobeti ye mingi ekoki botika oyo etindi ayiba boyebi te mama nazopesa conseil kozalaka champion komonaka mabe ya bato te biso tu basumuki yesu aya mokili na bango moto komona mabe mingi kutu ye me amona bato mabe na ndenge malamu ashisha mutu te tala bible yesu apesa nani faute alobaki akende kozongela te so bagangela bibongo ya bino boche wapi makambo ememanga na biyoma na beteli kokamwa nasala makambo na beta lisolo te na vuango lelo nini pasteur John osala très bien okomona nga na bimi pa na biso kanti muta malonga nzoka 2 jours na lete na me alobo na mapa otali age na nga na nzala ebalani te elongi ya bana 16 ans me na nzala bato ya 34 ans yoka bacours professionnel ya vie ozobima bozokende oyebi te na kobunga na kokoma na yebi te ozokende kotala ndeko moko oyebi te soki asalaka to te mpo bokutana kala loka tolambi te nakenda ta kuna makambo nga nakutana nango nzela katikati oyo azalaka na nzela so azokende otala mutu soki okanisi ndenge akabaka bambongo komona ku nzela mokuse na tambola namona mokolo moko ya papa akwesa 1000 francs nabosanaka te na quartier ya bato natali bemile ekweyi azokontinue kokende ore nazwa nazongiselenga bie nzambe apambolaka na bafashe ebele mama vanda nzambe apamboli yo lokola nazalaki na nzala namoni yango lokola lipamboli mpo nakozwela wapi na ye na nyati tinga na bendi nangi nazonga contour mpo tokutana te ngabi contour eleki mulai nakeleka rapide na double ye nazolobela yo ntango na double mpe natali bakomi mukolo yoko baide na nga
ya lokwa ata koli ata liete soka kufi bakolela ete bakoloba kia umeli kutu kende nga mwana mkeso na kufi bakoloba kufi ndenge ni seke balie na baninga pasana nuja jeune seke milo ngana na dame pona kola ya salembi akufa eza échange facile. Mbote balandi nyonso tu ya chaîne na biso, je suis Lokamba boye malamu na émission na bino oyo wapi ezali présenté par Blancy Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je ferme de gauche et à droite personne d'autre passe. Lelo nazanga morote na plateau na ngai nazali na pasteur John Oboebi très bien na banda na bino avec lui donc solo la makambo etali piratage en fait na Congo tozara makambo ezali tozara ba troisième choix tozara ba deuxième choix. Il y a ba qualité na bilamba na ba basket na biloko nyonso tout Congo ba yela biso ba deuxième choix na ba troisième choix. Mais lelo phénomène piratage et quotidien na ba réseaux sociaux. Avec pasteur John te remettre un peu ko solo lango. Si je suis prête avec Montréal à Fongolanga déjà na yamba pasteur John azali kopesa yembote. Bonne santé papa. Pasteur John, le phénomène piratage est biso. Tu vas piratage, ils arrêtent na téléphone. Tu vas piratage, ils arrêtent na lamba, na basket, na ba appareil. Mais piratage le comme sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Bon, les gens moyen de vivre à batu na batu. Nous tous à vivre na makambo batu bongo chango pour aller lambo. Piratage tozolo baka les andeng mokili zo même. Et bandia wa teti partout dans le monde. Vrai muto abi ko reconnaître mabe asai na baninga limbongo na sima mokongo baninga azana droit benga ko sandika moko barata na secret muto ke baninga osoke ndo obi na mona ki moko net émission boy yo che ozi ba kamingi te ya kati parti moko ya yo abomi logo na yo OK achango ma gagner nango ba vi ebele koleka yo kolelo bino mongo tika ka bofunda ka te neti ngana za na droit mta moko te ko porter plainte na batu wana pour basala kaka image makam nange kende batu bayo ka bate yama esimba bino nde bato boya ka pona ko consulter nga nete so comprendre très bien des places beaucoup ko landira bango po ici esimba nga depuis na bima na CNN piratage za kana modèle belé CNN la kanga batu modèle nga se bango tika elo kama la mubo matabo ki to ko panzana partout. Et ça, le mouton, le rôti, il y a pexation qui ça. Il y a que le temps à faire ça, on a 4 côtés à changer. C'est ça. Vous comprenez très bien. Très bien. Voilà, c'est un peu ça. Le long au Congo. Difficulté à passer au Kominango. Les autres, ils ont dit la moitié de la Rosala Lissusute. Ok, Moudou, c'est fois béba. Ce qui baza, Mouké. Très bien. Quelque chose que moni a pire mais marabi ba kina na musala au moins na kati ya musala za intérêt moko ayiba ka koleka posto ba chai na salaire c'est ça akende rappel l'église appelle ça que offrande à sombe la église bakiti so yibo tele bo bité mutalinga église mataye yeyo mais modèle mbongo asoka na compagnie infiltré ayibaka nazo biso polele très bien ezala basi mibali batondi na ba politique batondi na ba compagnie batondi na ba commerce batondi partout ba partenaire nyonso mona bakina église na betela bango maboko po balingi makamanzambe ke ekende est-ce que esoleli na bino ezandenge nzamba tindaki kolo mukelo bino kopambola na mutoki na yo mutoki mingi tozokende kosala po tozwa ebakisami na lokuta makama muki ya mukili naki moyibi eza na musala mususu soko oyibi te kolonga baninga bakoyino voilà azolo bapolele so yibite ba yinio so yibite balongoli yo balong nazo bano polele tala na bana makama mike très bien pasteur John mukile partout ina poto on a bisayo malamu etigala ya ko compter et puis na remarquer muto bonga na muyibi pour changer zakapa pasi na ndenge ni pasteur John on le dit bien oya bonga na muyibi ata fungolisi compagnie lokola muyibi ebanda na ye umela ekole bimisa misisa akolinga ta su intérêt batona ka banyoka makapo akolaki na moyibi nazo bano makama mike très bien pasteur moyibi eza bisote ya banda ko yiba pona piaka tango siko pokata batika na komo na ngande na ibaka na quartier mais nazo mosi na botana bana kutu bana ngaba mona ke papa solo ye yeyo oya lekana ki moyibi ya piaka soka jeune ndate bana bale kana nzela wana po eza risque ali ya liwa vérité on comprend très bien très bien
ti tokola awa nzamba tika mutu na mutu na defo avi selo kalki na ye pepese mayela komeke ekenge felo ko moyibi na biso eza ya demi oyo bango eza moyibi atanga sisi classe bazokanisa mutu malonga nzoko moyibi na musala olata ba costume ba nazolobelo polele bakanisaka miyibi eza ya quartier ya mapa wana moyibi te wana nzala pays pasi na meki kozwali pana sunga nzoto moyibi nde nazobelela moyibi ya cravate soki aleki tobangi tokanti mutu azosa makama minene mpo asunga quartier ye nzoka moyibi nazoka na makama mike yokanga yango moni mpo tokata makambo fo nini mokili etondi bato mayele me buzo bayavi ezotikala na bato kaka libela soki tozongisi makanisi nsima yango nalobaka mayele ya kibomoto ekotikalaka na motu libela koleka ekole ekole eya po epesa biso mayele kotanga po epesa biso misala kojuge makambo mokili okorembourse mbongo to vivre me kobomba libota na bana ezaka klasi te eza mayele ya sagesse okomona motu mosusu zoba na miso ya bato bolole me soki azwi mbongo alingaka ndako balala nzala te soki oyoki voisin na pasi alobaka mayande eti ndele ekola fufu bana na ye badame me soki otele na français na monoko ayebi te me kote boboto champion c'est ça base ebele bato wana oka makambo nazoloba eza na bato batanga na quartier soki omoni paa dudu na paa cheri bato ya mayele boza likambo na famille ekomi botanga na kaye fo bobenga bango lokola basala discours bato wana bazaliko nga soki problème moko be bapesi nga kaye lokola na ekokai makambo yango te nakosi kaka nazoka misu pasi po soki ebe otanga te me babokelo baba mobali azoba mama yango moi nabombaka kibokelo na nga balala nzala te oyo alesi ndako batunaka titre te trebi te soki ozo comprendre mama oyo bakalkile pete vi ndenge ezawo yokanga très bien kotalaka makambo ya bato te tiraka leso na omoni na bato talaka nde nga moko kolonga na kokomisa nga pokwa ndenge nini mpo nazoba nopoleli ndenge tozali awa olingi omona vie claire kozalaka presse te kozalaka champion tala koya vi mbangu te chauffeur ya presse asukaka na accident so oyokinga chauffeur ya manœuvre basekaka ye to makomisaka camion kimia te umeli ezwi ya mpani te ekomi à l'aise période tokomi na bato babonga motema moto babola moto oyo nini kasi moto ya lokoso babola kilokoso na bango ke tokende koluka tokozela wapi mpo pasi eleki bata mbongo soki bazwi mbongo lofundu na nga na kende otalisa ngo na nani mpo bamona nga prêtre biso ti mitema moto okende koluka bamona nga na moto okende koluka na tia nzoto na esika ya lipa soki ozo comprendre baparto bapepula moto babola bapepula nani aza na nzala ezoyebana te ozo comprendre sikoyo yokanga kalki na nga eza boye koma banyama bazaka na difficulté lokola bato me bazwaka maîtrise kokata makambo sala babenga na baninga musekete azwi problème na mira kobenga jamais musekete amira misato ye moka kosala to asisa ngo wana yokanga très bien lobi mpe abimi afandi azwi kimia makambo na buto elekela nga ndelo mais tina azwi solution na mwasi na bana toyokani seke naza tata malamu beexemple banyama fo eteyaka biso vanda na basoso cheke bango nde batambolaka omonake kolia basoso batambolaka badémarche lokola bato soso manœuvre baninga balandaka ye te soso courage ata kosi kotya monoko na mabele bato bayaka mbango mpo moto asaka to dame yeyo soki ozo comprendre courage eza ntina banyama bakoyokanga yoki problème na ngai eza omoni nga moko fona kotiaka conflit na nga eloko bato bayembelaka te tala secret kobonga eza koma patron te pesa yo raison okotikala na ekenge ti liwa so secret kopesa yo raison eye na batechnike moko lokola classe olingi omata lere bosisi kotanga na ndako tanga secret ya fila lofe na baninga babeta masolo bale na miziki ekota na mutu te betanga lokola actualité mokili lokola oza omoni mais fandisa mingi makambo ya fi na ngai na ntongo na kokende wapi eza pete okolanda makambo baninga bale tina ntongo betelaka baninga ye moko kolo likambo ayembaki na poka kuta tiki makambo ayembaki ake osamaka mosusu yo kuta oza likambo oyembaka na ye te motike na lisolo yango tilebi mpo pile baninga kengane na yebi miziki mingi tala babolole bazali kona bakoin avenir azokende kobela masanga na lisola mutu mosusu esalemaki lobi lopa soki aganye na kokumisa mpe eza pays na ngai me bato bakolia primi bango koma ngai bango baganye nazwa mbongo na ngai apasi nakende komela masanga lokola ngane nazwi trophée ngai te eza bango
lokuma mboka elatinga na carte électeur mais kote ko vivre mutoki nanga mama bate ya bino lokuma mboka na carte électeur mama tala nazoloba makambo ya simple so tala oyo simple ko faciliter bato mama nazo te raison très bien soko yokinga on comprend de vie facile on se compliquer ni ko compliquer yo moko nazo ba no pelepe ilandanga bien très bien au moins mutu ta ya mukili atanga teto sangana mayelo nzamba pese biso banda bomwa eza pe na ba difficulté en vie terre biso sangsana au mona na classe soko raté classe yana makamso ya vie ko koma nango courage netinga na boya classe itongo ba kope tali abibamba fona za nango champion pe ngono kopia ngali lipa makambe tali biki na bureau na kokota te pe le kinga kilo oh mama na za noir sur blanc nga ba kope tikali ke muninga ibi fe na kendo tiga teka na ibi ba wenzenyo nyonso koso toke na za na mbwengi nandanga bien très bien pasteur ponga so kozo iba ata na moyo na kobata ma poso na gangi kozongisa ngana kope ebebi donc tika mutayiba so kozo iba na veille na kwe ata za shebino na kokengela tiyo ko bima ko musika moyo kozonga za tale na katelo kone ocho iba shebino ngano to komi na kopi na kati so ko kabola le kanga na 2000 mais 3000 te komi kilo fona fu na funda yo oyibi eza makambo ya vie pour participer na lisumu na participer na lisumu ngana moni te na la nini intérêt na ngana sauver na bide so ko comprendre kala oyebi makambo to jija ka bato to jija na loyenge ya momoni na yina mutu apesa bato foti sai balikambu na ye ngai na mona moyibi na ko bambaka elibanga te oh nazolo belo je m'entend parler ata bakangi moyibi obete mama nazoko lobawa so na kuti baso beta moyibi na babobeti mingi koki botika pona nini pasteur oye tindi ai baboyebi te mama nazo pesa conseil kozala ka champion mona ka mabe abatu te biso tu basumuki yesu aya muki na bango muto mona mabe mingi kutu ye mais amona bata mabe na ndenga malama shisha mutu te tala bible yesu apesa nani faute alors beka kende kozongela te so bagangela bibongo ya bine bochewa wapi nazolo bapete mama na ibite sana bi mabe très bien donc makambe memanga na biyo maso na betele ko kamwa na sala makambo na betali solote na vuango lelo nini pasteur John Osala très bien pour moi nga na bimi pa na biso kanti muta malonga nzoka 2 jours na lete na mais alo bona mapa otali age na nga na nzala balani te elongia bana 16 ans mais na nzala bato 34 ans yoka ba cours professionnel à vie ozobima bozokende ebite na kobunga na kokoma na ebite ozokende kotala ndeko moko ebite soka asalaka to te mpo bokutana kala loka tolambi te nakenda ta kuna makambo nga nakutana nango nzela katikati oyo azaka na nzela so azokende otala mutu soko okanisi ndenge akabaka bambongo komona ku nzela mukuse nayekeso naloba lokuta très bien pasteur John mama naopesa conseil na tambola na mona mukolo moko ya papa kwesa 1000 francs na bosanaka te na quartier ya bato to na tali be 1000 ekwe azo continue kokende ole nazo na sengeselenga bie nzambe apambolaka na bafashe ebele mama vanda nzambe apamboli yo lokola nazalaki na nzala na mona ngo lokola lipamboli mpo na kozoela wapi na ye na nyati tinga na bendi na yina zonga contour po to kutana tenga bi contour eleki mulai na kelega rapide na double na zolo bela yo ta na double na taliba komi mukolo yoko ba ide nanga ya loko ata koli ata liete soka kufi ba kolela ete ba koloba ki awumeli kutuke kende ngama na mgeso na kufi ba koloba kufi ndenge ni seke balie na baninga pasana nuja jeune seke milo ngana na dame pona kola ya sale mbiaku akufa ça échange facile pasteur John ozala na makamna aloba très bien yoka garikid nayaki koreconnaître mabe ntango nakotaki malewa na dame soko olie otondi sikoyo kaliki la vie ezongi wana misisa nyonso enyoloki na bandi baidea ifaki nazongisela ye likambo eza te mbala nsima soko akwesi namoni nakofunda nakozongisela ye wana deya makambo ekei mama pasi ya vie namona bapasi ya vie oyo mpenza nazoba no clair soko oyokinga mama omoni vie kojijaka mutu na difficulté te pardon
juge ne mutazi mbongo akena mona ndenga mabe wana juge po mbongo ebalana na kimia oyo aza na mbongo akokende partout mbongo azo résoudre ba problème nyonso okoki kotanga te soko ke place moko za na mbongo bato batanga bakobangomi mingi soko zo comprendre mais soko za piaka okwena ba dégâts ba juge mungi te difficulté même rabiso na bambeba maman nazo ba no clair comment na biso na bilamba bo eza bien eza na bakamususu nga na sala so na betro piquer crise nga moko na tambola nanga soki témoin zalaki ngalo bango za mutema mabe ngo comment nzamba pesi nzoto oyo yini yango na mema nzoto na nga na makamba malamu te ata na zui $10 na kosomba ke eloko malonga te pe batu ba mona fona ke kana bibamba talaka na kenda na koweto rena somba ta la gomme ya 3000 na zaki na 15000 mais na sombi la gomme na koweto balata batika ba cha fusil be na 800 francs. Pasteur George. Dans la découverte. Maman. 800 fois sombi la gomme, peut bon bakaka. Nana tambola makolo. Et puis la gomme on a corvette, n'est pas bazati lelo. Quoi ton batanda mingi na mabele pembe na prince. Non pas la gomme. Moko semeli munene, moko semeli soka ici et ici là. Nangaki na somba uzalo ko ba semeli kokana pia katelenga 2000 ndat azaki mota makasi. Bakala ka boyete ne loko baninga balata kitsa pie. Pourquoi s'aimer les amis? Et puis c'est 1300 boy. Oh tchaka 1600. Na moni 300 neza de abula fufuma moko. Ngabi no kena perte boyete. Na tambo esu pembe na moni ya la gomme ya 800. Kuti mutana benga ngabi tala yango na 800. Na tala be eza nango bien mais batonga na kwa na coordonner. Pourquoi pas déjà batonga ngabi ma. Na pesi 800 ale. Olati. Na lati. Bon na ngati so ba 13000, so ba 14200. Économie na niveau piaka fo bomba sonia muto akola soka beteli batu bachola ka etro piaka mwana mukende revesaka partout so bakyo ma bape bapesi mukola ba 25 30 so tamba na nzalo beteli so ba kansonga nganga mama na za clair na lo baka polele yango moi na ashi nanga na sakana na ngai te na ngaka ma sekite na tambola ba makolo na moya makasi kwa na desert mais na za na ticket na tali so na bemsi mili na ticket na poka na ko shite bachola nga na moi me milo na poka pesa nga kilo tala échange à vie mama nazo betela yo ngai nteso na loba nini très bien passé ndo moni soko moni nga na nzela bo a baby na baby te mukili nde nyokoli ngai so comprendre yo mo minyokoli o pasteur na minyokoli te mama nazo bano polele batala ke essence ko kima nango vite sambangu na mbouteillage mama soko za na kame essence 1 litre ko linga nzela mbouteillage te kaka na wa we konsi la baluka zonga chaka mo pembeni pema ba wolola mesoko esili nzela wa na chavi na mitan na pemi singa na nzela ya bino nini matin moko compliqué hein compliqué makasi na bito so comprendre très bien au 2024 na zongi suna ba niveau to kenda na berere yoka place boko c'est l'église libabe famille nando ndoki yokanga yana makamsu na bike sata za kolo masumu mais makamsu to kutanga nango yo ndezo bo pesi sata lupemba monela yo ndeti ni pasteur très bien tuninga bien ngona so kenda premier cas yokanga très bien soko za na difficulté à vie yo mona no zokoka yo te ko baksa mutu musu na engagement te maman na zango donc c'est que mon pali kolinga moi cité maman na zolo basoko yokinga bien kamia bampana te za na posa mbonge boya ka ba client pe ko bimsa malade ebele ah oui hein kamia mpana baka ekoki soko jika 3 personnes pour no futa pan yo vous comprendre très bien kamia tondi charge bandana ko charger est-ce que même rapati nzela et comme il y a plein que de faire tissu o koksi ba tout nzela ndra faut belle la poche jazana nous vite oza charge ko tonda to ko belela makamna zolo ba patron sa tondi sa charge akenda ka vitesse pour mbongo eleka mobola fa telema na bare belé yango monde banda ko futa na lemba akenda yolo akenda nga alanda ko tanda kwa mesha na ndenge balani na mbongo pas vie à vivre nazote ya bino pete Nete so comprendre. Très bien pasteur. Mama yokanga. Tongo na nuti poko ezaka mama na guerre foko ta na semaine. Oh. Tongo kako ti poko eza yombe. Tongo na poko bimisa biso bazoba miyibi lokoso boy yokanga. Très bien. Siko nazo pesa plan de guerre yoka. To bambela li suma sata bobima na piège à passi. Oya pauvre mais olongi nzala na mwa kolia. Conseil ya yango. Bobo kendaka ba délivrer bino. Délivrance c'est na makambo te, ça makama moki ya mokili. Soko nyoko mina passe freiner vie koela te doser banda kotala penda na frekataka wapi
Nini etindaka nga baninga bazwanga na tika la boy. Soki naza na libabe bato ebele balata libabe me bazwaka wapi. Yoka cour yango. Banda kotala musani nyosala ko pesa ko avantage na désavantage. Soko solonga na baninga masolo ngo ezanga tina pele excela ota kata. Sona landi masolo na kokoma koko samba sambongo. Linga ba masa mais solonga ba on attend. Landa ka siko ba maso ba kopera kata ba bengana ka yo meche bango mbamba. Ba bengana ngutu na kopa liboso soko zamba mbamba mi ba. Patience pesa ka. Patience na vinde pesa ka lupemba. Kameza kana flama longue saka accident mingi. Te. Eza loin vie. Yoka cour simple. Ma bena yo lingi minene ngo etika buzoba. Vie foso ngasima. Betaka tour. Tour les calcul ya vie. Avant la kota kanzo toli kelemba loko ke réunion yo moko. So moni ko la ko créer ko sa ko la 21 ozobela na zobela te na koti nzo réunion pour passer les qui. Kanga mi sufa na kit ko la na mbetu te ko bendo na pongi. Vanda mingi ne bonga cha mutu di kosi na mire so yo mo raisonner. Na zape ma wapi. Nazo souper makasi. La vie de ça comprendre. C'est bien pasteur John. Banda ko tuna makolona mutu vraiment to yela nini. Au juste naza wapi. On remarque que nous avons fait réponse. Makolo ko batin côté ninyo lo bato kenenga na boya. Yo ka baku. Maboko ko lo baninyo simbaki na boko simbela yo. Nzota ko lo banaza makasi. Siko ninyo memanga na boya. Au moins na raison yaka na mutunde zoba. Mutunde zakazoba. Nzota landa makanisho mutu memakaye. Soko la selena ke matete na tongo nzota ko memana tongo 5 ans nzota ko la mukapo memaki na makanisi. Nzota za ko la remorque makanisi nde mutu. Kote ko chelongi ya ko la akolanda. Na sema sabino calcul simple yo kanga. Mama ona oloba soko yo kinga original. Place baninga ba monali pa yo tika lo kosela mfutema. Na 5 comme na ba milioté ko bonge banda na 1 à 10 baza famille ba cha 0 nda koma kilo yoka calcul yoka nazo on a lo ba calcul simple nde ba tu ba yebité yokanga yoko na lo bia 1 soko bandi ba kope ko lukama ba 5000 3000 o remarquer o bongi te mais ko dépendanga na bato elongwe soko tamboli ma 3000 mona no tala moninga susu soko keka lo ba po yo yebi ona ko baluko ko mona ngana ko lia. Mais si on a rien, tu pourquoi aux de l'autre côté parce que des fois capacité aux obligés que nous talent de remonter to kosa lokuta pose lo kako ya kolia parce que bima baso bana vie banga domina biso on a loba calcul numéro 2 talaka passe soko kuta nango nana edaka yo ndoko yeba ko saka na mbongo te soko sala kana pauvreté soko sala kana pauvreté batala pe âge nango eza ko betaka lisopa baninga te ba mona bololé na batelanga yango moni piakera vivre lokwa na match à prolongation azanga bataka mais ma match na tirobi linga tirobi na vie tirobi bino kutu boso ata ba 6000 mbongo a kilo na to chaka 6000 ka pona ko pesa valeur na mbongo dans ko makana ba 30 na zo kutana ba 1200 950 francs pambo na kutana nga mama na mona film na Congo Dieu est bon patience foutera na mbamba zoba zate o prier te soko chelongi na moi ba ko seka mais un jour robota fruit na zo beta lisolo original o sambela te la plupart ba moni lipa ba ki église te na jijaka te pona moni ba te bele ba comme ko pesa ba talibanda faute ko le ka ba sambela or rebele to za église na hypocrisie to lingi nzambe na monoko na vérité to bombe na mitema te dans un noir sur blanc. Église numéro 1, Motema. Linga nzambe pas pesi opema comme sur lobby. Ko linga nzambe na fraternité ke na landi nzambe pona bonge comme li bala profil kwa ndumba. Nazo te abino pete. Est-ce que vous comprenez? Très bien pasteur. Maman naza clairawa. Pas signon sa vie était yanga. Na sakana kana na ko sakana na moi 5000 francs na moni bénéfice comme belé. Na koma ki seri moko nga kolonga nazo pimela nga na posa nanga. Oh oui, expliquez bisonon pasteur. Na tambole ti ba pesa nga 3000 6000 5000. Mais na zangi safa ko sukola. Pona longwa ka 500 francs ko somba safa na soma ko perte damas baby. Ah, pour mon budget. Na linginga me na ilinga pona bombela nga. Yo na yo kaka. Kolonga ezanga na zobi mapona lukela nga mais soki na zina pimelika nga pe bombela kaka nga. Ojite na za wapi? Okoyeba. Yo Mateo. Tala. Soko tambo na conflit te okobongaka te. Nazo pesa conseil. Très bien. Tambo na conflit.
yoko ba périmètre conflit ayeba na jité akenda ko panzela mai na baligné tant totalité okamwa a risque azonga na sengo ateka bambisa bo abonga bayeba pays lokola ngola te sande kwa kenanjela kituba moni kisasa pa pasi tant akenda to chola to kancha ko kufa pa 4 ka koma na Londres ki ya ezo ezongi to mona bafana kisasa afana ndako be masolo beleti na te akota na bakopa bibamba ti atambola ka basekaka ye ona mikonso tozo kende ga wana nzamba to talaka nyonga viango yango lebo kuna tiko taki makambesi esimbi o ba chola ki batikela ka ko kama ta ko bonga bakotika na témoignage to yebi ndenge abanda botala ka baninga bino bozawa wapi challenge na ote ya bino change ya vie ya bino ezawa mama na zote opolele koya supporter te on a ta varese moko na ba joueur mais na suka match ko za primi te bato balaka primi bato batokaki na terrain okumisa vite ya munoko bapola bagani olieni nini keba na vite ça comprendre keba passer 2024 ngango moninga na tala Congo te naza na Congo ponza mbachanga siko soki Congo so kendeka na foin bakonzi bazoza décision kopesa kima na Congo te natikela ko kama kalo kwa ya moko so babimi bolole po Congo pesa misala te na kobetela masina bana lisoloni nini mama abotanga ko zata lipawa ngandezo zoba il faut na beta calcul ba ba sala na Congo te me bakota ka bar bazwaka wapi de place koyeba place musale mama na zo bisayo na chaka mfutema na mutu na ngate mena biki asa nga matia ko bangisa nga eseleka na senga ngate bachanga ko cha mama doyo bakazuba demonte na za kutu ba ya ndeo mama baloka kisengi solo kisengi kote bokene makelele mama o comprendre comme na ba wana loka kisengi mo na filme o comprendre nga très bien on a ba polele on a remarqué boso lenga oza déjà piakeri mais ko lenge bele na ko kate famille nga baluka kanga yo baluka kayo yo piakeri no to basaka na sucho kufa potika bango ngambo po dérangement eleki baloka kisengi mama na la bela makamba sérieux soko yo kinga na tabino original jauma na vie soko lingo original na vie koma lokola muta langwaka molangu ya banga muta ba pakete atoza pomba oyo alanga omonoka kwa bokobunda ko gagner yo oyo alango ya banga kanzela te azonga même iner kuta so yemba fa basoda bakangai basalo batalaka oh nani botiki ale aleka po muta ale na zo bisa yo soko olanga comme lokwa kizengi na pla banganga me bazwa yo ezato komizo zoba yango moni tous les piakers basituka na vie garçon yo lelo nzamba sali soko za piaker faut comme lokolo langwe kota na bakope ko peso ngana na longwa mama na tambola ba makolo koteya na kenda ba wapi te kana matia tola peto bato zo comme muto peto muto baby azalaka boete akoma bitia ta bitambola tambola vertige à vie lelo nzamba pesi solution position de ba ko reconnaître que ça qui na nzela mala na zo na fois vazo seka na début na perdre kinga mais na récupérer nga ko yo je ne peux perdre ni obimisa la kotembo lingo buka nana ko tiko na bilango buki te ba pesa ozwa nanda na zo na bino polele lono yo yebi lona ki journalier na sa ki journalier lona ki porteur lona koteka lona copie na zo mona polele zo bazate zo motokota na nzela bazoka 100 francs ozo mona Congo mabe po mi se sa nzela molili mukolo mona 100 francs ko boya liwa Zambe tika ngana zana na zambe tero sérieux très bien maman nzela ko bongeza conflit eza nzela msako kende famille so ba moni ba yokelo mawe ko kende te yango nzela mama ko vanda na famille ko yoka bango te tina sana makamba vie le baba pese le moko teka kala ba promesse on grève sengana kende jeudi okebi ba pese o badi o dame ba kabelo $10 olembi o tali $10 kuna ko to utaki na so futika tigenyo ceci ceci ba baga tokotala ba famille to kutana ngo ba moko ba sala ka yo sala te na so ba no polele ba famille ba zaka soki o meki ko zwa ba ki dikunya beaucoup na ba fête ba tokotongo ba bango on s'en comprend très bien ke bana ba famille ba lingaka so ba komi na problème moko ya fête ba ndiko bengo lo kwa zoba obunga bango te ya Johnny ya yaka na tindi tike ba pesa yo oyo lingaka na bombeli yo on dirait mbongo nzoka ndelo kana lingaka supa mwamba musaka nde bakolambela nga batela nga badi kotonda mukolo ngo na wibu nde changer finanga ona msanga 5e mukolo pona fête mwana 4 nga muta 34 ans koni ko saka nga kwa jouer bon même na lifela ba ko saka na ko tinda batato zosika
Maman. Balamuso pour la fête, moi la 4K. Oui, balamuso nga belle. Et puis babenga na kombo pete. Ba ko benga na téléphone na hote. Ba ko tinda mutu musabe to li selo ndro comme le kwa loko moko boy. Oh. Yana na benga téléphone ngo yamba. A sauter o ya yo. Abenga na nzela mutu mususu ndire dossier ba transférer. Yo siko zo yamba. Ya kanoki nazo sela o yana ngai na bombelo yo lingaka. Nde supa mwamba. Pozo tuna nakoma herni. Sala tu ya ko umela te. Nagoya. Nakubanda makolo boy. Pana zo sabaninga nanga babenginga. Na ke kop. Tonde kopa makamba mwana. Vio. Et puis bon frère ngozo ke nutala azaleki non na âge. Ah. Mais pasteur John, lelo tika na place oyo. Pour sisi biso maeli. Nazo bana polele. Très bien. Et loko nde tinda mabale kufa. Oza na engagement mwasi, oroza na critère ko bima yo moko dukele lipa mwasi mona kilo na tana baninga, yaka na lipapa na sengle mama na ke muto ke musande pesi ko lia. O yaka kana masola famille. Muke babenga kiye. Bande ko mobali soki ba ko tala yo. Ko bunga teke ba nyoko la mobali na yo. Bando beta masolo mo ko seka ya fi beti abala pe comme ça biso o mwasi lo kwa jouer. Moi si John yeyo, moi ça ya John. Mama ba otala na ton ke baba luka ba tourna ga yo. Comment ko kidi bala mutapia ya piaka. Oh regarde. Botala sa santé mati. Nazalo vela yo, bazoka mo odia ka ndenge nini? Po mobile na to sakana kana elo kwa bini. To dinda to tigele babadi elala. Ba fufo bana basundola yaka ko damango. Mais comment lingiye? Okoki libala. Mwana ngaku tisoka ko tala bisa boya ka mema ye. Amona ndia ya za pia keri. Kutu mwana mukia bika boy ko. Yo comment ling de bazo mono ko étrange. Je peux dire que si moi si na été bandana ça fait 4 ans. On a besoin comme 4 ans maman. Ngana mona filme tala. Oh mate. Maman. Ah, c'est sérieux hein. Il y a des tuyaux. Jamais aussi mais ça moi si na mbongo moko ya bien. Bon kabela ka mbongo moko reste. Reste wende. Et kali combien on a ni na somba ki wana. Et kali 2004 bon pesa mona moi ça ya John. To basi monsieur reste. Ya John, moi ça ya John. Il me t'a ko sanga ko kita ko ponza lele kipo. Tala. Moi ça me ça na pia ka so ko pesa 2004 ça so mona de bi kolomi ça to eza kita lo ka so mbonga mase. Merci. Ah peyo yo tala. Mama. Na mona fili me yo kanga. On a le bâtiment de l'eau. Tala, je vous dis avec amour. Na lo baka makamba pete mais étrange. Ma sœur, au monde d'unité, ngamo mna ko kango. Voilà. Buzo ba vie comme la biso nyonso. Mo santa tigala ko zala ta par nzambi. Biso tuno ba sambela to debira pour porte alors la ba fungela no mutu. Problème nanga izande linga yo ko le kanyonso. Kabela yo courage. Ezana age muso ko tala batage muso bomanzoto. Lukaka soko luke suki sima kendo tala bato nzamba komona ke bimaki mozui ozuite. Et ça clair. Olingi église ni bate ya bino classique okata. Mutlo to matuka. Na regeta ka fagina tanga. Oh. Menga classe ndé elangate. Oh. Ko ba le chego ngana bima valere koka. Tika. Obewa le chèque. Bulletin nanga soko moni ngo mona ka place à blé 4. Nyonso rouge na rouge. Non tuna baninge za ka blé nga rouge ça bali kamuni. Pourquoi rouge kana tuna nga? Biki ya blé sila ka mai na tuna nga. Mama. Nazo bisayo. Bale ko bole renaro. Pona lo batasi rena be péché, ça qui problème. Mama. Tika. Na mona passe. Tina fana mkomsi na tuni mefinema na eli nini. Pourquoi na leka na zamba ta nyama na lia na ngapete. Na yeko bima mutu sama yele orko bonga vi fotanga. Mama na bebe challenger. Na mona filme. Ya ngome na koma ki oye ko ya. Omido beli oli suma. Mama. Baninga batala ki tala mitali nga ngome ko tala nzoto na tali makolo na tali maboko. O fe mangai ngaiko. Vi. Wa koyoka. Ayoki. Toke malem.
omoni makambo ezoleka na vie congolais alingi makambo baninga koleka ya ye yokanga bien tala makambo tozomona omona mwana mobali ntongo ti pokwa ni musicien ni chroniqueur ni chroniqueuse ni kingandi mazofandela masolo baninga ntongo ti pokwa me oyo ayebi te soki kosuka wapi problème eza na Congo yango oyo ba sérieux problème oyo eza likambo ya pays te pays ebeba ebonga kobonga eza nzambe yo na contrat congolais ndenge toza bele basalaka te kendo otala azofuta na bana bazolia azolaka wapi courage yo oza na age ya kobima ovanda bobetaka masolo ya bato basala actualité lokola yo mama yokanga très bien yango nalobaki awa talaka engagement na engagement soki osalaka na place moko ozwaka ata 1000 francs kota na engagement po yebi ke kosimba mais soki osalaka rien okanga maboko ozovivre ya kozelaka baninga mama kokota na engagement te pardon libala mpe fo yeba mabala mingi tozobalaka oyo eza mabala mais eza mpena mabala te yango moni fo mabala mingi batunaka yango lokola vignette ya mituka oui batuna ndeni libala eza lokola 4 permis balaka mwasi bokokoka na étranger comment eza na permis ya A obali mwasi ya permis ya ABC libala ekokufa makasi permis ezaka ya moto or mwasi déjà leka moto akoma na jeep na camionnette oza komema na oloba wana obalinga bien oya na mbongo na ndima mais na kati ya ndako naza mal à l'aise esengo na nga nasengaka fo nakoma bien fo tokoma ti ngiringiri or yoka so tobimi na kwa 15e mairie makambo ebebi makambo nazoloba na mabalo oyo ebotisi bato nazoloba na yo avofinga mwana mwasi ana dekone fo talaka nano ese aza na kime na libala mobali olingi oliaka bien me yana mibali mosusu bayebi kopesa basi valeur na libala te mama nazoloba eya mpe na mwasi mosusu ondimi mbonga mobali me nzoko ozaka na lipaso basala okala ekoma na mbetu beturi moko kaka onga na lembi na nga soki omonga libala ekenda ya nini obebiselinga marché nazaka na nga noir sur blanc makambo batiaka na église te kaka mwasi opengwi oza fidèle te anora o 4 ans 4 ans nomoni nga na ye na bana misatu mene esengo te mwasi aboti na esengo te agokolaka bana mingi mpo alinga bango na bolingo te bayaka na briske me bana mo abotiti kobota na mobali bana nepalike bolingo eza eya na bana mosu otala mwana te mwana omonaka te na ndako bana nomoko molingi moko koleka 3 bosimba ye te po ayaka beya na esengo ke libala ya yangoyo misusu baya contre tout ena ma mosusu okotali ye onda mema libaba papa José Liwanda ye mema libaba naye nazolobela ye tala okondima nonga te nalobaka makambo ape te oyo ayoki ayoki yokanga très bien mama oyebi ke likambo baboyaka koloba mais eza trop sérieux koma libala muta mbongo mwasi akimi ake kokangama na chauffeur c'est du phénomène so boyoki likambo obodelivre ye kindumana eza ya famille te bobangi mobali na cravate na teinture bobangi mobali na mbongo ndenge atamboka na bajeep mais kote kozala na mwasi ayebi eloko te mama nazopesa conseil banyama kutu bazalaka na bolingo fele me baponaka soso abimi na oyo amoni kreta change akomi na soso ya miri mosusu nazolobela yo oyo naaloba wakondimanga merci tala omoni pays toza toa na faux pays te mama nazopesa conseil yina Congo mpona badifikulte bato ebele mais yo moko soki oyebi kobeta kopo komona lipa problème na nge ezalaka yo moko nde se sentir à l'aise na kote oza niveau nyonso komona ya vie linga yango po epesa esengo kolataka susi ya pays te lata nde susi ya vie na yo nayebaki te kala nazotia Congo na mabondeli nazalaka so bapriye na ngai ebeba pamba likolo ya Congo koza mboka kotia na mabondeli te koma na kotia mboka na mabondeli baninga bazoprogrese ngai natikelaka nsima lesheke yango yanga ya ndenge nini continue kosambela matia vie de prière mama vie de prière na kosala yanga naza na liberté ya kopona pays na kokende mpona zwa kimia esalema meme na bible tomona bakolaka na Israel esimbi te bakende Egypte esimba nga muta liboso te oyo eza mboka kotikala ti suka te mama Pasteur John différence nini osala entre détournement na kimoyibi détournement ezaka moyibi bobongiselaka bato batanga mpo kopesa bango valeur me bayibi déjà botika babola na kombo ase mpo botyola babeta bango mingi mene eloko moke bayibi bobetaka nde bato bayibi ebele makambo mene soki ozo comprendre yango moni makambo ezoboma Congo mama moni RDC nazozongela chaque fois bato mingi balingi mboko te
ba vivre na Congo. La plupart des pays ba kabele yango ba étranger. Ba libanais ba indé bazana accès ko sakana ba congolais mais na pays na bango moko. Ko sakana na indé pa na et puis inde yango bangaka bango mama kende na inde o mona. Inde na kingabo ekokani. Ekokani ni pasteur. Nazo le belo polele so yo kinga. Kende na ba New Delhi. Kende na ba Bombay. Mama kamsu so ko telo ba population somo mama ko ya ko beta bezaka koma o mona. Et na place malamu ezangi te mais difficulté passe na bango leki même ya biso. Mais ba ko ya ba ko ba konzi. Elekela kanga. Kende na Liban. O mona ba Liban ndenge bazo souffrir. Maman. Et de façon à expliquer bino. Comment ba ko ya ba botri biso lokumu. Na de façon à expliquer. Moi na mboka saka na valeur na pays na ye. Comment Congolais ko sala boutique neni bopekisi. India ko sala boutique. Boko kutalika mo be Congolais zolela boutique na ne bozi mundele bo protéger. Makabeza na pays yo. Mboka nini bozana complexe étranger ti lelo. Est-ce que population ko sa kimena ba condition boy. Ba konza Congo. Auti na ya zani policier ni mutaleta ni kingandi aya bando teka na boutique ekoli likole konzo bazaka ne konzo moko batu wana monaka so kaza luka bonga ko dia manga na citron na fufu ti o koma na bijale akomi mukonzi ale bazi basodami bale bakengera ke na sima batie na sima otali ndaka libanais na bana nde bazo sakana poka na posa mundele mwana makololo kwa makokolo ozo mwana libanais et puis personne expliquer te cela pas télé kokota wate et à domaine privé ah libanais pas ngabima en tout cas mama na mawa nazo bano polele payer za la kilo na valeur repère sa population kilo toza na kilo te na mboka na biso so kuto kena ba poto ba kopesa mo pa to ba finga biso ba nègre mais ba père biso ta mo valeur ko le pays na biso moko propre ah so ko za congolais zangi mbongo ndo sili valeur na nyos période kende na l'état zana likambo sérieux ba botolinga lopang loba sambongo nani akoyokela yo masamba juge la plupart ba juge à Congo bezone mama nazolo bela yo tona yango na terre bino avant makambo ekoma zala ekenge batela yo privé makambo ebele comme la te pourquoi na danger mpe baté yango na ba clair katela yo corner so moi likambo mbeba kima nazo ba polele so moi ni place bovandi bateka balabala banzele bakamia bandoleka sala oteka va ba botro na l'état pour ba moto ba na nous tegela biso to sala station au moins nzela moko ba tie côté ya nino po ya zaina ka pa mungurudia moni pa mungurudia ta eke bi matikuna ba pala na kalesaka tina te ba chomoko ezaki na lelo tu le pala quoi so tali ba kongusa ba station ba to ba teki na volonté te OK ba e 3 fois 4 fois na mindu tango tali ozoteka na ndenga ko bang so sakani ba botoli je te dis to na pays moko to na sécurité pendia ko sala liste na carte d'identité OK donc tozo vivre keba je te dis na ba no clair parce que tout wana fo mo konza mboka atala ka ba nani bazo bebisela ba tu na pays yo c'était ça ça ndanga très bien passé mboka moko to komi na ba 35 40 to sala na ba compagnie te ba tu na bateke misale zawa mais côté ko gangela biso mbango ko finga biso ba goigoi pays nini bozo futa ma chère na place ba to za solution te joga futa ka ma fonction ba bia zo tia ceux qui championnat zo kende bien bino bozo pour la l'échec na rouge bandi rouge mais bozo payer mais cher ah on comprend ngai très bien passé dans le belo polele eh pays bana mike ba 6 ans ba kufeli ba mama te ba kimi ndako likola nzala bana ba komolo ko tabasashi ba kenda ko peser okuta na mwana kima ndako rakonde munene koleka shebango mwana onde boya uti voyage te na bibanga moko ah mwana sisa pasteur George mwana ngombe soko ba mone trop na famille ba komo chele motema yoko tiki ebisa ta sachet sukari ko mama na ko ya mercredi bo zana te kana chando mama pays nazalo bela yo ba parents batela bana mike ba espoir ba mike ba sunga bango baza ba parents irresponsables so irresponsable te mama nazolo ba wa kujijaka te passe ya pays mama passe ozo mona za bandako musu balamba ka fufu apamba mtu yaka na mbisi pe fufu mpe tolo ba wana fo bakisana kwanga moko potonda
banda kwa neza yana banda musu mama je ala sabino ndunde babaki dikola ndako ba ndunde bachaka dikolo ya ava dongola bomo na ndunda yango wana d'abord avant bima moko na makalu kelanga desa poto bakisa mafuta bana mbabola tocha na moto ila sika to pipe makambo wana ezali ti lelo mama siko fia bo soka za na 16 ans mobali bo pese faute ndaka zo fanda baso ko bomba ete aya wana masomo na clarité bo ko ndenge nini nana ko simbelo mama na bo shishaka na loyenge fio a baby ne sengo na ete finga muto a baby so bazana famille mbongo ya baby wana ba sentiment na ye ba piaka fanda nye obimaru bitra makambe tala yote ori moko fino mapapa lokola yanga okobimota na kwe fio a baby zaka boyete atambola ka obala ye obala kiye obenga kiye mama na soma no polele ya yeba mukili ndenge so kende omwana mo azaka muyibi ayiba yo makamba tena ngwa charge ya famille oyebi te mama oyebi na sirika kama kaso so pesa mutu foti ya moni kongo ezambo kama mama fanda nye te baninga na patience mutu mutaluka vina ndenga bien soki mutu luka place ko zali pa ko sa mabebele te to te akande batu boluka nanu vie nzamba za ya biso nyonso bo banga nzambe botamba na kenge poli okuta bino biscuité mais nzela mabe mingi yaka na partir de bisimba simba ya o matia nge balana na ko luka soko luki ozili pour za la calme o ya tonda ka pasa la mobula kalikila ka mingi o za ka pia ka saka ba des autres de bele ponze les autres ndelo kwa mutala alangwe eza normal. Moi, je me dis que frère, les blocage. Blocage. Maman, à Saint-Amouanabat, bazo $10 à Pamba. Si vous voyez, vous avez pesé. Vous avez battu. Bon, vous avez polé. Si vous avez un calcul, vous avez fonction conjoncture du pays. Dans un pays, 2024, vous avez baby. Difficulté matique, on se commis passe. Soko komina siko nazotende ba jeune ba jeune alo soko zika 5 000 10 000 francs comment mo wole la masanga koleke konzo mozo kemba trop masanga de force na bango te peut-être na mela masanga to sala ba vanti na mela noir na tambo na ba ya nanga ba langwisanga ya tembe pasi ya vitango te yanga mama na sonsa karikiri ngamoko kolinga te ba te ayo na mutu musuma kamba vina ko lekelo mususu yo moko fo banda ko koma mayela fa batuba biso mabe na yo na ko fa na habiter vio na ok na danger na ko memangati liwa na ko sekama frame na kata makamususu na boya masanga te tanke na za na vie sengote na frena o merisi na ko bata mana ko melme pona somba kaka pombonge komi pa pasi eloko sengi ba chena lelo ko ya moni ba jana kisasa ata moni azolela tika eleka babeta kama sola pia kasoka zangi soka zimbongo wanga ni yemoko ake ko mikota ne kala ko langwa abosani ke pesa passe wana musala malonga te mbongo zo ya briske comment ko mema fine ba vanti ba congolais soko yo kinga Pasteur John comme na suka émission na biso numéro de téléphone poto kabwana numéro de téléphone ezako ezalaka wana 084 75 18 112 nazo suki sawa bo kabeli nzambe ba passe etali ete vi na yo moko calcule pesa yo mayela ko latela mbobi matongo tambola se ko za na vie pe bien mabe no ndepona ko luka place oli pesa ndo yebaka te olingi ko tambola na komba bato ndiro simisa lokolo pa na bango Maman, na mona mutazo pesa bandeko na e faute comme si asimisa bango likene baba ko songisa. Ya nanga wana te asa faute ka. Kota ko tukomana te moteme ko vimba. Age ko tu abanda ko luka yo komi mukolo. Ya na bina na ko tu ba pesa mbongo na famille te. Azalaka jeune alanda ba ninga ba cholama. Akenda ba maluku wapi alelo songa na solution. Oya bi makata se kamilo ba kunanza mafungula ba porte. Yo za mwana mobile, wana engagement. Tantôt ya moi sina moi. Tantôt na habité famille ngo kola oyebi ke to kola na pasi so to kola be mawanzambi pona ko luka ko pesa fina so ordre longa na pasi o mona zoba mama na soba polele akuta na ba camarade ba kena lisolo ko lango andimi kwa bi maluka mbongo kilo lisolo ko melisa masanganda weleli alingi biloka ofele aza postile mbango ke Fama la bière moko. Ofele. Matanga za kuno bapanzi akendo fanya na mamwindo ndira lelaki. Pose la bière asuka. Okay. Dikamba fete Italie tela cravate muneno ndende marié. Donc moyibi c'est invitation. Biloka be pourquoi? Pourquoi biloka? Nazolo bela yo nyokangai. Très bien. Pia kera raison naka 3 fois fallait recoca. Pia kera budana te.
so moni Pierre qui fait a quel intérêt aux amis la masanga il va te ka bon attendre sauver Pierre qui na otala ba mariété Pierre qui na un intérêt général na leki te na ndeko lokona qui fait pembeni na kende pona bomba libumu Pierre yo za Pierre na ndenge nini yo za Pierre mais na combiner na mutu mo za na nzota piaka elekela kanga ngana ko resene makamba $100 te so na za na $10 na poche makambo za na kisasa mais il faut penser grand faut raisonner grand yo kanga penser les vie na ndenge zo kanisa okokoma mais mbongo soko zui mais mango na place suki pepe so kimia na mona mabalo soko tolo kanti ba na $500 moi c'est mobile budget ka 100 ndeba me mango na kimia po ba suki sama kanisi wana et pesa bango sengo au mona ko lia fumité za kamuke ko leka ntoko mais so tali bango valeur bango na santé magatu ntoka salama munene Kalkinalo. Voilà. Fumini au moins na kolia muki abela. Kota sukela wa. Azaka pe na mwasi na bana na zamba. Ba papa solo yeyo. Mais so na zamba furmi. Suki sa limite na place suki. Lula ka bomengo na place mbongo zo mata. Ngana mata ka transport so na zana mbongo transport. So ke zate na tala ka principauté. Nzela na nga CC. Na kotuna ba camarade ndani na kokota kati pona bimangiri no noki. Kota be bima be awa yala awa soki bondo bima. Pour la vie que ticket ça te fona na coup direct so na zana ticket na kote mande na are angiringiri wapi donc na zana ticket na tuni are yo siko zana ticket te motemi na are ko nuna wana toba bo bato basenga ba mo ba transport mama ko vivre la loterie te je pousse ani okufa ya kotala yo so vivre na loterie tanto pito mama Kebana comme nasolo bawa oza sagesse a pété. Très bien. Bomi kebeli pa manzamba tika manzamba lingo ko leka tout. Oza mutuku tu faut kufa pour même famille na bino ba inayo. Ba mona ko embouteillage. Ba regretter ndengo salaka. Voilà. Pasteur John et réseau service de faux photos chité. Nzamba pambola. Merci beaucoup. En tout cas ceux qui ont ma tête kali kana mungongo. Ma tête kali ta sanduku. Sanduku belé. Pona sabino ke. Bino mo de maseki. Voilà, chers téléspectateurs, ton comme la souka émission Nabiso, Bozaki et Belé, à Kolanda Biso partout dans le monde. C'est pourquoi je profite pour cette occasion de dire un grand merci à Marius Migo, ennemi de la pauvreté. Sans oublier Josué Liwanda derrière mes caméras et sans oublier aussi Jonathan et Jokale nécessaire, Papa Najesmi. Colin iPhone, je te dis un grand merci. Yannick Kinia. Un grand merci aussi à toi, Trezeguet Mouzala. Merci à toi aussi. Didi Yamba Easy Solution, merci à toi. Vous êtes tellement nombreux à me regarder. Le colonel Guy Mokondi, merci à toi. Maître Fred Yamba, merci à toi aussi. SB, la femme du chef, merci à toi aussi. Netolobaka. Autre la prochaine chaîne, Nabiso Scotché, beaucoup commenter, ma suggestion Nabino. Et ça, Nabiso énormément plaisir, m'appelle Nabino. Un numéro Pasteur John Perozala affiché l'écran Nabiso, Toli à péter. Il y a eu beau contacter massivement Netolobaka. Ceux qui nous ont besoin, on se retrouve prochainement. Au revoir.